tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa bimba mbangi twavuluka tusadila saluka nzambi mukeleka 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 tusadila saluka nzambi mukeleka enza ya bimba mbangi twavuluka. Tusam Musola kwa se mwana itata mwanda velela papa jantete tusila nlembu tulempukila bana katwena avantu aleno kari tukele mufuku mputu mvama katukize iko bankaka babaki dinkumbu yampa baboko lovozi mvumbi bezi dikokonwena papa luku babanje lakadinza batukili yampasi bankaka bakangamye muna masokolo masatana betibera muna tupitalu muna zinzo muna zivoyage tata kubayindula mwana umosi umosi ebeto mpedu tomogele miongo bankaka muna nzila betikuiza katuna koto baveledi kubasumuki bantete bansuka nga ebeto papa tuiziri mubakadimu patula jete laki omumwini wa mvimba papa kala yebeto utubanzila mama telamene kuna meza mpasipo katulongela muntu kena telama mumalumani vovela munwani makavova matuwa kwa beno katuzaisa beto twawata simba twasalila lumika nsuka tabakila monsendo mbani kuli program pensuka papa ngeye kala yebeto muluzololeno mukumbwa seye mwana itata mwanda wavelela. Amen. Na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu tokosimba mokanda mwa tata nzambe tokofongola liboso na exode kapo ya tuku mibale nzela ya liboso nde tosuki na nzela ya 17 tokotanga pe 12 precepte ya lingomba na sima tokotanga mokanda ya mibale na baloma kapo ya 13 nzela ya 11 nde tosuki na nzela ya 14 tolobi boye Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokotanga 12 préceptes ya lingomba nde tosuki na Romains chapitre 13 verset 11 tokosuka na verset 14 Exode chapitre 20 verset 1 à 17 kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu mibeko 10 nzambe alobaki maloba oyo yonso ete ngai najali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bombo okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te okosaleke kopona yo te
soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te, tokosalela yango te, po ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na juwa na kobatela. Pe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde na komonisa boboto na bato koto na koto baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te, po ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabata etobulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba, pe okosilisa mosala na yo nyonso, nde mokolo na sambo ejali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te, yo te pe mwana mobali na yo te, pe mwana mwasi na yo te, pe mombo mobali na yo te, pe mombo mwasi na yo te, pe bibwele na yo te, pe mopaya na lopango na yo te. Po ete na mikolo motoba Yawe ajadisaki likolo pe mokili, pe mai monene, pe biloko yonso kati na yango, pe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo, ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na tina na mojalani na yo te, okolula ndako na mojalani na yo te, okolula mwasi na mojalani na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ejali na mojalani na yo te. Toleki na 12 precepte na Lingomba. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tosa leta po ete bokonzi nyonso eutaka na tata Nzambe. Linga batu baso ata bayini na yo. Komela likaya to bangi te, komela masanga ya kolangusa te, kobina te, kokende kotala mabina te, kolala bolumbu te pe kosukola bolumbu te, koswana te pe kobunda te, kosala kisi te pe kokenda epai ya nganga kisi te, futa pako ya leta, kobombela moninga wa yo kanda na motema te, ndima mabe mayo liboso ya baninga, kolia ngulu te, sombo te, ngulu ya maza te, nyoka te, makaku nyonso epekisami. Tokotanga mukanda na biso ya mibale na Baloma chapitre 13 verset 11 nde tosuki na verset 14. Elobi boye na kombo ya tata mwape molimo mosantu, koya na mokolo na nkolo wana nde mama ya likambo. Na bongo bososola tango ete ejali tango na kolongwa na pongi, po ete kobika ebelemi na biso sasa ipi. Koleka na tango wana tondimaki liboso. Butu eumeli tango molai, tongo elingi kotana. Boye tolongola misala ya molili pe tolata bilamba ya basoda ya moi.
totambolaka na ezaleli ekoki na moi na bilambo ya lokoso te na kolanga masanga te na pitepe te na pe na mobulu te kowelana soko na zuwa te kasi tolata kolo Yesu Kristo lokola elamba pe bokanisa te mpo na kosepela posa na nzoto na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu amen. Tobondela tosengi na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu Papa Simoki Mbangu Kiangani. Nzambe na ngai tongo ya sika na telemi po ete tolendisa na liloba mosantu na yo mosala no Nzambe kosala yango na bonzoto ekosimba te na bengi présence na bino boya bolata ngai boloba na ngai pe longo na baninga lilobe ko bima tongo na sika moko mobimba to bundela kosalela ndenge bino banzame bolingi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu amen. Na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu totangaki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode elakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso Tata Nzambe apesaki elaka pe na koko na biso Abraham alobi libota na yo ekokenda bombo pendant 400 ans. Bana Israël tango elaki ekokaki bakotaki bombo na mokili Egypte kuna basaki 430 ans bakotaki 70 personnes kobima na bango babimaki 600 000 personnes batangaki ba mama te batangaki pe bana te batangaki kaka bana mibali ko banda mbula tuku mibale to 20 ans bo bakokaki na etumba. Moïse ndabimisaki bana Israël na mokili Egypte tango bakomaki na ngomba Sinai Tata Nzambe apesaki bango mibeko na tina ete lokola ye Nzambe azali bule bango pe bazala bule lokola ye tango bakomaki pene na mokili elaka Tata Nzambe ayebisaki na Moïse pona banangi 12 po ete bakenda kotala mokili elaka. Moïse aponaki banangi 12 bakendaki kotala mokili elaka kokenda pe kozonga na bango basalaki 40 jours tango bazongaki kopesa sango na Moïse alona pe lingoma mobimba ete atuka pa itokei eloko penze kotungisa biso tango tokokoma kuna mboka nelaka ezali te kasi likambo ya pasi biso tomoni kuna mibale tokuti kuna mbinga biso liboso na bango tomonani lokola mayoyo liloba wana sepelisaki Tata Nzambe te. Tata Nzambe asilikaki alobi ya solo mai maso ngasali bino na kati na nzela bino bokanisi yango te bongo lokola boyebi bonaye na ngai Nzambe te bokosila na kati na lisobe na mokili na elaka ekotaki kaka bato mibale kaka Yosua na Caleb na bana na bango. Tolobi akala toloba pe asika mibeko ndenge totangi eza mobeko tokoloba te ezali mokete eza pe mobeko tokoloba te eza monene te mibeko nyonso ya Tata Nzambe lokwa apesi na biso nyonso ezali minene totosa yango ndenge moko esika nyonso alobi te na etikala te yo change te poko soko change okonjwana elonga te soki elonga ezalaki nde ezalaki na Abraham apamba te azalaki moninga na ye bongo kuna na mibeko tokobeta 7 na 2e commandement na 4e verset kuna elobi na biso ete okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko nalola na likolo te na mokili na se te na mai mpe na se na mokili te zuwa ezali na Tata Nzambe lokola mona na biso passe asali ndenge nyonso mpo na biso tobika liboso na ye totia eloko mosusu te
soko tie loko mususu liboso na ye akokitisa mabe pa na yo moto sali mabe na bana na yo tala passe. Est-ce que biso toujours préparé ba descendance na biso lingomba na biso kokisi 5 ans to moni ba passage biblique ba pesa ki na biso batangeli biso awa to yoki banzembo. Est-ce que yo zali wapi soki compréhension nzambe ngaka banda on Abraham bongi na biso to sami be ko na tata nzambe to salela yango minjoto ye mtasaki na liloba mabele maya saki on na liloba mais yo zali lilingi na ye e bonge to sayi na 12 préceptes ya lingomba tozwi mobeko kuna ya mwambe elobi na biso ete kosala kisi te kokenda pepe na nganga kisi te toza na kilongo na biso ezali awa mai mosantu ezali banzambe baze kati na biso likambo ekweli yo yokomi kowayawaya okomi koluka bambikudi okomi koluka nganga kisi nzoka nde nganga likona banganga vandi kati na biso yo zo kowayawaya azaka na zuwa tango ozosala bongo yazomona tozobundisa ye ozobundisa mpe mbate ezala na kopesa solution me ozolinga solution yango te toleki na 12 préceptes ya lingomba totangaki na Baloma chapitre 13 verset 11 à 14. Tata nzambe azokuna toma pola azoloba te tolongwa kati na misala ya molili bude umei tango molai ponge biso tolai tango molai tongo elingi kotana bongo tolata bilamba ya basoda ya moi tolongwa kati na bikobo tolongwa kati na kolangwa masanga tolongwa kati na misala nyonso ya mabe tolanda nzoto te po nzoto misala nango ekokotisola bokonzi ya likolo te lobi tolandaki yango banzambe na biso bapesi biso banzembo na nzembo na ntango ozokoyemba yo ozokomituna te yo ozobundisa tata nzambe na nini mpo kuna nzembo eprécise te abi biso boyo tolandi ye biso nyonso kwa tolandi papa Simoki Mbangu soko azala te biso tokovanda te bongo ntango oyo olandi ye olandi kati na ekobo olandi kati na komela masanga olandi kati na moyibi kati na kolata bilamba ya basoda ya molili yango ezoboya te yango alataki bachaussette mibale changer couleur alataki yango te kabungaki te alataki yango mpe bayebaki bongo yo olobi nini ngai nalobi nini po biso nde 4e génération oyo ya kosala likambo kati na biso ebongi na biso tolongwa na misala ya molili tosalela nzambe na solo totambola nde nzambe azokolinga mama na likambo tokendela yango te tolongwa na misala ya nzoto tome nango ntango molai tozwi lifuti te lifuti kaka lifelo lifuti kaka bapasi bongo biso tolanda ye aveuglement référence na biso bamosusu bakomaki lobi te totanga na Genèse chapitre 1 verset 3 à 5 wana moto na moto kuna na ndako ne komikata tina koyeba soki okokota to kokota te to nzambe obundise to zobundisa ete to suki boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen to sengi nzembo na bato baso tusamba mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela tate to dena mu mazulu bika kumbwa kuyazitu swa bika kifumu kya kukiza bika luzolo lwa kulavanga mavantoto pe bonso mu mazulu dia kweto kwa lumbu kalumbu utuvana elumbu eki utuyambudila fuka zeto bonso beto peto yambudidi batu vidi fuka kututwala ni mupuku munuko kanchu tutani na mukwambi kajiki yako kifumu yengolo yenkembo byamvu yamvu mukumbase ye mwana ye tata mwanda velela amen. Lui c'est non babo kwanza mbya moyo lui 2 3 lui c'est non babo kwanza mbya moyo
ke mwangi tukulu kasongele ye masumu meno pelusisa kembela tukembela Luizeno babo kwanza mbya moyo kembwangi tukulu kasongele ye masumu menu pelusisa kembela tukembela kembo semanga muvata jadise kembo zetele mulumbu lwadise wabanunganga nkolo wabevi kwanga vuya kwele vubekembelangako fina mababo kwanza mbya moyo kembela tukembela fina mababo kwanza mbya moyo kembela tukembela kembo semanga muvata jadise kembo zetele mulumbu lwadise wabanunganga kolo wabevi kwanga vuya kwele vubekembelangako fina mababo kwanza mbya moyo kembela tukembela fina mababo kwanza mbya moyo kembela tukembela Munankumbwa se mwana ye tata mwanda velela unukia lendi lumbukia makumole zole mungonde ya sambanu mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tulongoloka mama mbunzu mangenzele Beatrice yanunina pasteur responsable présidente ya soirée spirituelle kuna paroisse ya police nationale congolaise omoneri ya police nationale congolaise Mongala malongi katukubikidi mukanda miolo katutangidi wanzole wa mose kapika makumolenzi le antete nate kumie nsambwadi ututangidi nsiku kumie zole mya dibundu dieto yewele munankanda baloma kapika kumie tatu nzila ya kumie mosi nate kumie ya yeutuvene référence mukanda wa ntete wa Moïse kapukia ntete nzila ya tatu na teye ya tanu lelo mokolo ya yambo na poso mokolo ya tukumi bale na mibale pona sanzao ya motoba mobumu wa nkoto mibale na tukumi bale na motoba lundi le 22 juin 2026 tolandi mate mapasamili biso na maman révérende Mbunzu Mangenzele Beatrice Yazali présidente ya soirée spirituelle kuna na omoneri ya police nationale congolaise Mongala
mate ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda liboso ya mibale ya Moïse okapo ya tuku mibale nzela ya yambo kinozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya baloma mokapo ya zomi na misatu nzela ya zomi na moko kino zomi na mine pe apesi biso référence na mokanda ya liboso ya Moïse mokapo ya liboso nzela ya misatu kino ya mitano. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Romains chapitre 13 verset 11 à 14, référence dans Genèse chapitre 1 verset 3 à 5. Tokei naba communiqué. Lusa yusuko biskinzungi lake yelu selimi diampama hata 18 village land la bisalbe ntungulu yelu selimi biena yete bibito avyo kwa nzambi eto bia ntungulu abisinsu sites historiques c'est de tout ndongo tata mfuma ndongo simoni kimbaokyanga ni mwanda velela ntinu amintinu bokelen kangwa onso no kinzungilila mukwiza kuntsinsani ngolo ikala yeto mulumbu kia tatu mbaziki kia tatu le 24 juin 2026 mwola 14h pantateni musinzambi eto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambo deniko beto biskinzungidila mbote twa diantimya ndudi mpasi to yangidi kantinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwasina diambu tuku zavuku kosi mputana ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous le 24 juin 2026. Le président général signé Mayamona Ndofunsu, pasteur. Landila zitu kitwavewa kwa nzambi eto tata Simoni Kimbangu Kyangani tata mwanda velantino mintinu zitu kia tambula nzenza zanizi kuizanga ku Yerusalemi munkinzi miaminene. Direction générale ya kinzungila kia Yerusalemi sikidisi nkangu wakinzungidila maata 18 restaurant ya zumbu dia kelasi ya kala ya zibuka mbilumbu bitatu biankinzi wale 8 juillet 2026 mudedio hata munarata stotombula bima epi mfundi mafuta nsaki bikwanga madioko nguba yibia onso bidiukanga nkuni mpe katukuvilaka naniko yembongo ponso buna buza zengulwa muna minkanda lwa tambula. Note bien bima bia onso no si bia yonzama kuna cave ya Ajax tuka le 5 nate le 8 juillet 2026 ngizulu ya mbote. Le président général signé révérend Mayamona Ndofunsu. Esengami na banganga nzambe nyonso tomonana lelo lundi na réunion na biso ya chaque lundi na tribune ya monene sima ya ntsinsani ya Mazout mutu mokote azanga tozali pe na recensement oyo tata molimo mosantu atindaki à travers cabinet na ye recensement ya banganga nzambe ya mokili mobimba. Nde tokomema 2 photos passeport plus 2000 francs congolais. Présentation ya rapport le 8 juillet 2026. Tozali pe na ekateli ya cadeau phare. Tata molimo santu asengaki $100 na nganga nzambe nyos. To 240 000 francs congolais. Tobanda kopesaka ndambu poete sengeli to somba 4 jeep Land Cruiser station wagon to kimalumalu atombeli biso banso boyeyi malam signé révérend Ntimbampaka Raymond président national à Wanankamba. Communiqué il y a 3 secteurs à Levo toi viokese nkinzieto wa le 25 mai 2026 wa mbutukulu ya mfumu wetu Yesu Kristo papa delunga na kiangani Salomo bubuntangu ya bantika ntungulu anzoeto ya 3 secteurs ifinamene ifweni
imudiodio mudat ya le 26 juin 2026 tutomboka ku nkutakani kala yeto kukunkamba Yerusalemi diampa kuna bureau kia ville sainte tutombele ntombokolo ya mbote mpasi vote wa kubika mambo meto maonsono kunima ntsinsani ya mazut ntombokolo ya mbote signé le président national 3 secteurs révérend Nzambu Philippe. Direction nationale ya Fareki Nkamba ezaliko sala rappel na bana Colenius était faite ya le 2 juillet Belemi moko na moko abongisaka bikateli nyonso oyo epesameli biso ndakisa cadeau phare $20 botongi Nkamba $10 botongi Memorial $10 botongi Nzanzalonga $10 cadeau ya défilé mbongo ya kimbelekela mbongo ya ngombe pe mbongo pona mariage ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu mwana nkole nyonso kozangisa biloko oyo te signé pour la direction nationale Chimba Zola. Esengami na ba yembi bans oyo bafandi na Lukengo, Kintumba, Nzundu, Kikoka, bayembi ya la grande chorale de dirigeant ya bamboka oyo totangi libino bans bokukutana mokolo mwa lelo lundi le 22 juin 2026 na ngonga ya 17h bokozala elongo na tata directeur national atombe libino banso boyei malamu nde bokozala na temple ya Yanda signé le directeur national révérend Maludi Mamfwana. Lisanga ya koreki ezaliko na esengo ya koyebisa bayembi nyonso ya koreki Nkamba uta les 4 camps pe ba pèlerin baye bazwami awa na Nkamba ete na mokolo molelo lundi le 22 juin 2026 tokutana na esika tosalelaka répétition na ngonga ya 17h pona ntsinsani oyo kosalema intercamp pe kobongisa programme ya ba festivité ya le 17 juillet 2026 oyo epesamela biso bana ya koreki pe ya retraite spirituelle na yango chef de camp nyonso abongisa kimbelekela ya 1 million de francs congolais mokolo yango mokolo ya lelo mokote azanga tobengisi pe lisusu balongani na biso na bana na biso kaka na mokolo ya lelo le 22 juillet 2026 ndenge tosalelaki yango na mobu moleki le 17 juillet 2025 tombeli bino banso boyei malamu botos eleki mbeka ya kotumba signé Diacre Simon Lunkembisa président national. Esengami na batata ba maman ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve na koyana liyangani ekozala mokolo molelo lundi le 22 juin 2026 na tongo sima ya ntsinsani ya mazut na tribune ya monene soki opesi nanu mbongo na yote $20 ya cadeau phare mema yango na réunion oyo tokozala nango lelo toluka mapamboli pe tobongama lisusu pona fête ya le 2 juillet 2026 tomata ebele boyei malamu signé le président national Papa Ntoto Luizi Mabele. Direction nationale, il y a un groupe de volontaires pour Nkamba. Le rappel était le lundi, le 22 juin 2026. Tokozala na réunion monene, le kola momesano nangonga il y a 17h. Sima il y a soirée spirituelle. Mutu azangate makambo ezali kobongwana. Nayango yaka nanu oyoka mateya ya 2026 oyo direction générale a pesaki biso oye malamu na bans signé le président national ya pour Nkamba Papa Walembo Christopher. Direction ya Mandombe ezali koyebisa na bato bans était tozali na remise de brevet mokolo molelo lundi le 22 juin 2026
na tongo simeantinsani ya mazout ya baye basilisi formation ya sanza misato 3 mois signé Luneko Sims kwa Mazai. Nécrologie biso maman Koko protocole Nankamba pe papa Masamba Edouard Mazarin musicien ya Faki Nkamba tozali koyebisa lingomba pe bayebani ete tosili kokufela maman semeki na biso na kombo ya maman Munzwaku Marie na mokolo mwa mercredi le 17 juin 2026 na 4 heures du matin yazalaki maman Selope volontaire afandaki na camp maçon azalaki kofanda na camp maçon quartier maman Mwilu nzoto etiami na ndako ya Malili na Gombe Matadi. Programme ya bokundi bobimisi pe bokundi ekopesa milabiso sima tosengi lisalisi na mabonde signé Masamba Edouard Mazarin. Chorale qui est Yerusalemi, ville sainte, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, qui na ye kiadi, Musonga Nsangu Zalufua, Lwa Mama, Kiansosa, Fudi, yani wakele dirigeante mukele kia Yerusalemi Nkamba, yani watu sisidi, tuka kia sabala, samedi, le 20 juin 2026, muola ya 12h30, Sanguzozo Zaluakila bana bakele kia Yerusalemi munabizunga bia Nkamba dibundu ye kwa tata chef de camp weno voyi manaka maluziku simaluvanwa kunima bilumbu signé le président Kokila Bijos catéchiste. Kanda de tata popi kuna vatadia nzundu betizaisa dibundu kwa dibundu Nsangu Zalufua Luanteko Luau wakezi yezinadia Mbadi Gilva Kisolokele yani wafua kuna Kinshasa yani wakezi ni mukimvuka kia memki wafua mafua na kunzo ya kiozi kuna Kinshasa si mavaika kia ya isi maluaka kuna vatadia nzundu kia ya mumpimpa isimaziyama kia tanu le 26 juin 2026 kuna vata dia nzundu kaka tulombele bisambu mpasivo maonsono mavyoka maluta munalu vuvamu signé tata Nkala Albert chef de famille tokei na kopesana mbote faki umilengele tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya papa Maman Malu Kabengele yazali agent ya OEBK Matadi ayaki elongo na papa Mayemba David yazali junior. Recommandation ya papa Kilolo Disasi Josué Toswe pardon yazali sympathisant pe directeur na ARSP ye auti na Kinshasa elongo na suite ya 3 personnes piskani nsubozwami botelema kwa opesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo centre. Merci beaucoup kina bino fanda tuyamba kipi mbangi ya bandeko na biso bakimbangiste kimbangi ya papa Maswa Mapendo Gi yazali mondimi flûtiste auti na Kinshasa kimbangi ya papa Elanga Boa yazali pe mondimi secrétaire ya Fliki kuna na force navale na camp force navale paroisse camp force navale na Limete kimbangi ya papa Nsonde Mateta
yepe mondimi moyembe auti na paroisse ya Bongolo kuna na Kalamu na Kinshasa. Kimbangi ya papa Kundi Nguvulu yazali mondimi auti na paroisse ya azali membre ya Fariki auti na paroisse ya Taritari kuna na Soyo. Kimbangi ya papa Nsasi Mombo yazali mondimi directeur communal ya Sena Centre de l'écriture négro-africaine kuna na Matadi na paroisse ya Kinkanda yaki na suite ya 5 personnes. Kimbangi ya papa Levula Vunda Joseph ye azali concierge président ya MSSK kuna na aumônerie ya Camp l'État na commune ya Lukolela na ville ya Kikwit. Kimbangi ya papa Lifala Kisolokele Charles yazali catéchiste président de territoire AEPEKI, Association des enfants des parents des pasteurs kimbanguistes Befale auti na paroisse Nkau Befale centre. Kimbangi ya papa Okonganjovu Norbert yazali diacre président de jeunes de territoire auti na paroisse Iali kuna na territoire ya Bokungu na territoire ya Bokungu province ya Chwapa. Kimbangi ya papa Wakubukulwadio kwa Nzambi yazali diacre auti na paroisse Sans Fil kuna na Mont Ngafula. Pe kimbangi ya suka ya kimbangi ya révérend kimbangi ya suka ya révérend Malingi Lubala yazali auti na paroisse ya Makala kuna na Makala bisikani nsubozwami potelema tukwa kupesa bino mbote faki musique. Bonsama bako topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo lundi 22 juin 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te
misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola lobi biso nyonso tolandaki message oyo tata mokonzi Bule apesaki biso à travers papa conseiller direct papa Mbenza Kiangani André pe banzembo oyo papa asengaki na jeteki et interpellé moko na moko kate na biso toyeba ete likambo na likambo ezalaka na tango na yango koponama ezali koya yo na ngai esika nini tango yango ekokuta yo ngambo nini bakotangela yo na banza nzembo toyembaka yango deja ete kuna esika yo salelaki kuna pe bakofutela yo lifuti nini ngai nazokozela par rapport na comportement oyo nazoko affiché na kimondimi nanga bongo yo lifuti nini ozokozela na oyo nyonso tozali kosala surtout biso ba oyo toyaki pointe to freiner ba programme ya tata Molimo Santo ba oyo toyaki pointe to bundisa misala ya tata Molimo Santo soka na biso ekozalela ndenge nini tina bazo continue kosenga na biso mbongwana pambate satana asala na ye mutu te biso nyonso tozali bikelamu ya Nzambe esengeli makanisi na biso ezalaka toujours dirigé epai ya tata Molimo Santo yende moto amikabaki mbeka po ete aya kolongola biso na pasi banza biso nyonso malamu tosala angele po ete kobanda biso moko na mokili tokoka kobikisama na yemei tata Molimo Santo tinzani ya batata na bamama ekozala le 5 juillet ndenge tolandaki yango nde mokolo wana yango elingaki kozala 3e jour to 3e ntinzani ya bandeko na biso ya Fliki na mokili mobimba kasi ntinzani ya Fliki mokolo wana le 5 juillet ekosalema lisusu te ntinzani wana ekosalema dimanche le 12 juillet topesa na sango pe préparation ezala ya malamu biso pe batata na bamama préparation pona ntinzani ya le 5 juillet ezala ya malamu e biso baflitiste toyeba pe komibongisa malamu pona ntinzani wana ya le 12 juillet kasi biso bafliki nkamba tobosana te ntinzani oyo nation nkamba abongisi na mokolo ya vendredi le 26 juin na pokwa nsima ya beko liboso ya résidence ya tata Molimo Santo ntinzani mpona kobongisa milulu na biso ya le 17 mars 2025 tangu nyonso tolandaka epai ya batata na biso ete kiti ya nsiuka makani nkokila malamu tozala deja kobongama ntinzani na biso oyo ya vendredi eleka na kimia pe eleka malamu bampangi basectionnaire Fliki nanga mukutulanda lwena mukuma kya ntinzani inakala yeno kya tanu munkokila kunima kya beko batata tobosana te kateli ya $20 oyo tozongelaki alamu biso nyonso tozalela yango makanisi tokomisa bakombo na biso
comité mixte Angola Bas-Fleuve pe bandeko ya Fareki le 2 juillet yango déjà ebelemi natina wana ekateli oya $20 to €20 tozali na yango natina ya cadeau phare biso pe tomilengele malamu biso batata natina ya ntinsani ya bosombi bateau de pêche tobosana te biso nkamba pe bandeko ya Cataract pe Kinshasa tokokutana mokolo ya vendredi le 26 na Mbanza Ngungu esika ntinsani oyo ya bateau de pêche ekozalela tobongama malamu po ete tukwisa bendele ya nkamba te bamama ekateli ya Simon lobi tolandaki yango biso nyonso malamu malamu tomilengele tosepelisa Nzambe na biso lobi tolandaki na bokebi nyonso à travers lettre circulaire ya papa oyo etangamaki na nzela ya cabinet na tina ya bandeko na biso bakonzi na biso ya SNEL oyo batalaka makambo ya lotiliki to courant oyo toyambaki lelo oyo babandi mosala na bango ya identification bakoleka na bandako na biso koya kotala ba oyo nyonso tozoko salela courant tolobi bien bazoko ya pona identification c'est-à-dire kozwa bakombo na banza bango moko balobi yango très bien bazoya kofutisa biso mbongo te kasi bazoya kozwa nde bakombo toyamba bango na kimia na boboto nyonso courtoisie tango bandeko na biso bakokoma na banza tozalaka deja bana ya botosi biso nyonso pe tokotosa donc elingi koloba ete soki bokobima botika ata moto moko pona koyamba bandeko na biso pe instruction oyo epesameli biso biso tolobi tozwi yango lokola mobeko c'est-à-dire tosalelaka courant to ampoule topelisaka yango na butu pamba te butu tozalaka na molili po ete omona esika okokende omona manso okosala me na moi meme ata obomi mwinda ya bato ya tata Nzambe ekotambusa yo elingi koloba ete banda ndenge tozokoloba boye tata mama na ndako na yo minda boma soki kaka bamoni surtout mwinda na yo ya libanda ata na musika moyi mobimba ezali kaka ya kopela lingomba akotika yo tranquillité banga makambo mabanga yo kima makambo po ete makambo makanga yo te na banza biso nyonso tozali kolanda nkamba aboyaka na ye mutu te kasi yeba ndenge ya kotambola na nkamba tozala bana ya botosi na banza biso nyonso tolande na bokebi nyonso pe tosengi na batata chef de camp batata chef de quartier sensibilisation pe vulgarisation ezala ya malamu pamba te moto ayokaka na ye mbala moko te banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso lelo
oyo na tongo nsima ya ntsintsani ya mazuta ndenge tolandeli yango bandeko na biso ya mandombe nde bakozwa babreve mpona kosilisa tokosunga bandeko mpona kominike mibale oyo ya sango ya pasi mpe sango ya mawa. Bambuta ya jeteki nkamba bazali na mawa pe pasi ya koyebisa na lingomba mobimba ya nkamba ete utalobi mokolo ya yenga na 13h bautaki kobungisa moko kati na ba actrice ya jeteki nkamba na hopital ya Yanda oyo akufaki kombo na ye ezalaki mama Kasamba Alpha ye abandaki kovanda na Kanfuma ebembe ekendaki na morgue mpona kozelela le reste ya programme surtout oyo famille bakoloba nde bambuta ya jeteki nkamba basengi lisungi ya mabondeli na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo biso Révérend Litoto Moniebe Michel ye azali chef ya département de Kajep na collège ya RDC pe ndeko na ye papa Moheku Maurice Moro ye azali acteur ya jeteki bazali koyebisa na bandeko pe bayebani na lingomba pe libuta ya Grand Équateur liwa ya leki pe kulutu na bango na kombo ya papa Makutu Mobonda Francis ye ayebanaki mingi na kombo ya Mosungo ye awaki samedi le 20 juin 2026 na 17h na l'hôpital monene ya Kinkole na komini ya Ntsele kuna na Kinshasa sima ya bokono ya Mokuse. Mowei azalaki membre ya Preski pe moyemi na la grande chorale de dirigeants ye pe azalaki ntekolo ya Bankole azalaki pe volontaire ya Grand Équateur ye pe apesaki maboko na misala kuna na ndimba nkenge azalaki pe fournisseur monene ya bambisi ya kokauka na MKB pe tango tolonaki kakao ye pe asalaki na biso kuna na ndimba mankondo nzoto ya Mowei ezwami na ndako ya malili kaka kuna na Kinkole na komine ya Ntsele na Kinshasa. Programme mosusu ekopesa mela biso sima nde bandeko na biso basengi lisungi na mabondeli na banza pona maye oyo tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tosongi na bopesani mbote faki tomilengele. Mozona kwase ye mwana tata mwana belela tona kintu adi yesedieto tata mfuma mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinjili dito sisula mo Yerusalemi tuka mona 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfuma mbanza voendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbidi salukiani na kekete bonso buka sisulwaki yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kusisonga ngasisi ketata mfumo longo mfumo dibundu tangu sa subuke na wabindama mukuma kya kisano tulombele kwa sedi yetu tutela mana beto bana tukuvana kiambote faki
Yika twakubika no moko twavana sedito kyambote mukumbwa se mwana tata mwana velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambukia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofokodela samu Tandame umpuluza mompela sije tuzungiriri Yehova mena muzingo kyame enjilange unzambi tombanga Inzambiame umpuluza mompela sije tuzungiriri Yehova mena muzingo kyame enjilange unzambi tombanga Inzambiame simfukamene pasizamenge ize yezo undaloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undaloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela Inzambiame semfukamene pasizamenge eze yezo undaloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undaloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Prions. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, en ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus, notre Seigneur, tu as accepté uniquement en thèse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec les malfaiteurs. L'un d'entre eux se manqua de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fais cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui. Tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde dont tu prêchais ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures en ce jour. Dieu notre Père, Jésus notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes désireux devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements. Nous nous posternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités.
Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi avec notre secours. Fais-nous triompher de ta tentation d'ici-bas. Essuie nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas de nos péchés, car tu as même fait que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, que nous sommes renversés? Nous constatons que dans le monde, les peuples sont traîtus. Veille les choses dans la paix, des responsables et de confiance qui puissent les guider. Devant ta face, c'est déjà construit une mer de Saïmé. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. C'est cela l'esprit que nous te représentons au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Muna wantu wationa Diono di langai ke koka Ponzambi zodiaso kami Kweza ke kweza o vanza Kwandia nawe na yompasi Muna wa ukadiri la okuyanda langa kape onzambizo liansiona oyanda langa mosivana bena omvala Yesu ya tololwa kansi wavumbula kayo kanavo antu bekangwa kansinzambi kekangwa ko kadinzambi wasero ka kwaye to wantu ambi yozola kongitata nzambi yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presse. Tolukelanga na maboka banani. Yabino ngana za pre o ezalike ba papa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komona na nkamba mokili
ntina kozanga na ye mpe kozwa lokumpe kimbo lelo kopesamela ye na bandeko babiso batindili balingomba mpe na nsima ya kozwa lokumpe kimbo tokolanda bongo malako maye akopesa bongo biso na ntongo ya lelo ebandeli oyo ekolena biso nzokandi tokozanga te kokundola bongo maye malekani bongo na poso oyo touti bongo kosilisa yango nzokandi na kabinet to biro ya tata Molimo Santu na mokolo mwa poso na ngonga ya 20h ayambaki bongo gouverneur ya province ya Chopo nde lobi azwaki bongo lokumpe kembo po azwaki bongo bahonneur na ye mpona kolakisa lolenge nini mboka ya Yelusalemi ekoyambaka bongo bapaya mpe azongaki kaka mokolo mwa lobi mokolo mwa yenga nde tolandaki toli koyoka epai ya tata mopesi toli ya tata Molimo Santu ndenge alendisaki biso mokolo mwa lobi bokabwani bozali bongo koya moto na moto akoka bongo kobatela elembo na ye toyika piko tobondelaka solo tozali koyoka mateya kasi malamu tomettre en application mbongwana nde nzambe na biso alingi tobatela bongo lokumpe kembo tolanda Vunda vala fulu kondoka nikuka mpungi akumamanu lu susumuka nkindu lukandama gi mukonda lukunda ntilu mpungi anzisusu kwa tata ndengisi lo kulula moko batata iba mama kiamboto kyoto awe tukolele beto mpeteletezi nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi matei na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baoti kote ya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso ngomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela Mate tozali kolanda epai ya tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kyangani mukumba makasi oyo epesameli ye ete akoka kobatela milimo na biso po ete tozala na kimia yango tozala bana botosi totindama ndenge azali kosenga biso batata batikelaki biso na kati na bolingo mibeko misala potoko kolonga mabondeli makasi mate ya mikolo oyo ete
totika ba distraction tolanda likambo oyo tokotelaki na kati na lingomba mpona kobikisa milimo na biso mpe misala na biso banzoto na biso manso mazala na kinya yango mabondeli makasi tomipesa na misala ndenge bazali kotinda biso devoir munene toza na yango botongi Yelusalemi elanga yango oyo ntango mvula ezali te de ntango ya malamu ya kosala misala nyonso ya construction oyo esengeli kolona mpe kobokola na kati kolona ndenge toyebeli te bandeko na biso oyo basali agronomie periode yango oyo nde koprepare baterrain oyo milona na biso ekolona na mois d'octobre tozala bana botosi tongo nyonso tokozalaka na ntinsani batata na bamama mpona bosombi mazout tozwaka 15 minutes tozwa mpe ngonga ya kokota na misala oyo esengeli tosilisi bona tongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mukunda lukunda ntino tukulula moko matundu mingi na bokebi na bino baso tibongo kozwa mala kokoute pa tata kose direct ndenge yebisi biso kosilengisa biso ete tolongwa bongo na kati ya badistraction tozala concentre na objectif toyelaki na kati ya lingomba bongo ebongi na biso totambola engebene na posa ya tata nzambi oyo ezali bongo kati ya makambo misato bolingo mideko mpe misala tomipesa na misala botongi Yelusalemi kolona mpe kobokola tobosana yango te nde na yango tokozongisa bongo elobeli epai ya papa pasteur ya 27 pete akoka bongo kokoba na programe ya animation tizani mpona masu. Olegi na présence ya mama. Mama na présence. Maman na présence. Présence maman. Maman pour la présence, 1000 francs, international présence, par les enjeux présence, maman. Et de scrutin à décider. Présence, maman. Fraîchement du majestueux temple. Maman. L'homélie. Pour la présence, maman. Maman pour la présence. Fin du créneau. Et s'en est suivi. Maman pour la présence. Livre de Romains. Maman. 14e verset. Maman pour la présence. Maman. Et voilà. Maman. Également suivi l'adresse. Présence avec comme objectif principal le salut
devoir que nous devons prendre à bras le corps est celui de l'érection de la nouvelle Jérusalem, ville sainte de Kamba. Pendant que nous sommes dans la saison sèche qui s'est déjà annoncée, et nous devons aussi cultiver, car c'est la première le temps, nous verrons que après que nos donc nous devons profiter de cette saison, non pas seulement pour cultiver, mais aussi bien pour ériger, car Kamba est devenu un chantier de part et d'autre. Nous avons Nzanzalonga, nous avons ici le mémorial et partout ailleurs, donc partout où vous êtes, en tout cas, accompagnons le chef spirituel dans ses activités, car Papa Mbenza l'a dit tout haut que nous devons construire un Kamba pour que l'homme noir puisse savourer le 3/4 qui nous a été réservé. C'est dans cette optique que, comme vous suivez en image, c'est la petite collecte de fonds pour construire un Kamba. Benkamba émanera la paix mondiale. Kamba est au carrefour de Zatou. Et d'ailleurs, la destinée de l'homme noir, de l'Afrique en général, dépend d'un Kamba. C'est ainsi, on parle de Ntimanti. Ntimanti, c'est le secteur. Ntimanti qui veut dire le cœur du monde. Les centres de centres. Voilà, nous vous laissons suivre le déroulement de la petite collecte matinale. Nous remettons à nouveau le micro au pasteur de la ville sainte. Suivez. Merci Faki. Batata oye. Tozali papa midimba kone midimba. Malili récupérer là-bas. Lendi ya banani. Ya biso batata. Ya batata. Ingete poro. Bon, et vous voyez par la tour, ceux qui venaient dans Malili. Au pas de la ville, 15 minutes à volontaire. Tout fier au Kiri. Nani akofongola nzela? $100, $50, pendant que l'humanité et l'actualité internationale est dominée par les enjeux géopolitiques majeurs et des scrutins décisifs, comme nous le disions tantôt. Par ailleurs, le numéro 1 de l'église Kimbangis, à sa divinité Papa Simo Kimbangu, poursuit sa péripétie de l'indépendance spirituelle de l'Afrique. Quand on dit l'indépendance spirituelle, tout est en jeu. Donc, nous devons être économiquement, politiquement, religieusement libres. Plus de dépendance. C'est ainsi le livre de Lévitique 25 en
a donné plus de détails. Et en ces 105e année de la fondation de l'église kimbangiste, la création, pourquoi pas dit par l'homme d'Nkamba, Papa Simo Kimbangu, et qui n'était qu'un simple paysan. Mais cependant, il avait de capacités hors de commun. C'était un visionnaire des temps et d'espace. Et d'ailleurs, juste au sortir de son exil à Mbanza Sanda, et qui ne représente que la Samarie, s'il vous plaît, parce que on nous a volé notre histoire. Il n'y a jamais existé de Jeanne d'Arc. Il n'a existé que des mamans Kimpavi Tandona Béatrice et qui s'est fait immoler pour la vérité. Il a prêché la christianisation de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ est purement africain. Ce n'est pas en vain que les historiens qui sont de blanc nous ont appris que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Allons-y, décortiquons. Décortiquons lentement, sûrement et minutieusement. L'on parle du berceau. Et dans le berceau, on place généralement le bébé. Et le bébé le plus connu du monde et qui est valablement accepté, vraisemblablement accepté, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est son contexte. Or, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, en Afrique, on trouve un bébé célèbre. Faisons la déduction. Cela revient tout simplement à dire que Jésus-Christ est africain, raison pour laquelle le pape Jean-Paul II a levé l'équivoque avant qu'il ne puisse succomber. Disons tout haut que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, il est au nord de l'Angola. Or, géographiquement parlant, le nord de l'Angola, c'est la République démocratique du Congo, Kapankamba. Donc, si nous disions que Jésus-Christ, à son second avènement, c'est Papa Diom et Dialunga Nakiongani, le monde nous taxe de tout mot. Disons que nous sommes des aliénés mentaux. Non, ce n'est pas ça. Papa Simo Kimbangu n'est pas un homme ordinaire. Papa Simo Kimbangu n'est pas un prophète. Allez-y comprendre, décrypter l'histoire. Et si toi, Africain, partout où tu te trouves, tu n'arrives pas à retrouver tes origines, ton identité, là, je suis carrément désolé. Mais à dire que le destin de l'Afrique émane d'un Kamba. Je ne sais pas, vous avez eu à regarder parmi les images, des différentes images venant d'un Kamba. Il y a eu des autorités, des officiels, des hôtes de marque qui ont foulé la colline, la vis de Kamba. Dans leur dire, il y a d'abord le premier mot, le premier concept qui ne s'achète pas, la paix. En Kamba, la paix est absolue. Et qui a le pouvoir de nous donner cette paix intégrale? La paix qui occupe votre cœur. Il n'y a pas de tresse. C'est comme si rien. Donc, tout est parfaitement bien. Alors qu'en ce moment, on parle de criminalité à outrance, la précarité et famine, sans même parler du réchauffement climatique qui bat son plein. Mais en Kamba, la destinée mondiale se décide en Kamba. En Kamba. Donc, à dire que les kimbangistes, nous ne sommes pas des aliénés mentaux. Au contraire, nous sommes l'espoir du monde. Nous sommes l'espoir du monde.
Une fois que une situation se déclenche à travers le monde, et qu'est-ce qu'on fait? Raison pour laquelle vous nous suivez à travers nos images, la journée de Kamba, journée saint, le Kimbangiste s'exile. On s'agenouille pour demander la clémence, la mesure de clémence à l'être suprême. Et cet être suprême vit en toute plénitude en Kamba, Nouvelle Jérusalem. Écoutez, la Bible, comme on pourrait le dire, à de langage obscur. Même Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avait des langages obscurcis. Raison pour laquelle, quand il était avec ses disciples, à tout moment, on lui demandait, Maître, qu'est-ce que vous vouliez réellement dire? Et il éclairait la lanterne. Donc, tel que nous lisons les Saintes Écritures, ce n'est pas de la même manière que Dieu les conçoit. Dieu est le souverain. Il a le monopole de tout. Il est au même moment le politicien. Dieu est au même moment dictateur. Il est au-dessus de la mêlée. Il fait ce que bon lui semble. À lui, l'irréversibilité. Ses lois sont immuables. Donc, Dieu est stratégique. Merci à tous les chercheurs en passant qui ont découvert, qui ont défendu que l'homme noir est la première race et que l'Afrique est le premier continent. Donc, à dire que le jardin d'Éden est en Afrique. Et en passant, fut un jour, je suivais un documentaire sur Antenne A, une chaîne locale en RDC. Et puis, dans ces documentaires, l'homme blanc disait qu'il a trouvé l'espèce aquatique la plus ancienne au lac Mouero. Et d'après ses études approfondies, il a conclu que Adam et Ève ne seraient que des Congolais. C'est d'une comète. Vous suivez les images, maman, papa. C'est dans cette optique de toute prise en charge que le bâtisseur de l'église kimbangiste, Papa Diangenda Kuntima, quoique en dernière minute, il a été taxé de vampire. Mais je vous dirais que Papa Diangenda, c'est lui-même Papa Simo Kimbangu et Papa Simo Kimbangu Kiangani. Il a été vilipendé au même rang que son père. Et ceux qui l'ont côtoyé en témoignent. Et Papa Diangenda Kuntima nous a appris de bonnes manières, savoir-faire, comment être avec le gens, avec une simplicité totale. Il nous a appris à cultiver. L'exemple est là, le site de Lutendele. Nous avons palpé du doigt son savoir-faire de la même manière que Dieu avait créé. Dieu a travaillé en disant avant qu'il n'ait même, le grand potier, Dieu le Père, a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà, nous repassons à nouveau le micro
au pasteur de la ville sainte, là où se déroule le fonds, la collecte de fonds plutôt. Merci. Kasi batalaka te premier trimestre, mais balobaka bien, c'est la fin. Qui justifie? C'est la fin. Qui justifie les moyens? Il y a toujours un gagnant. Sikoyo bolandaka lola koloba nini bola. Crise oyo mutu na mutu ayeba ntina na yango. Ba mama bakani na kimbelekela batata bagre muke kasi baganye na chinsani. Atata balobi bien malgré muke ye mama selo ayeko bunda bitu. Ba mama kende na una sina mono. Ba mama baganye na divers 1000 francs. Batata baganye ba mama to betela batata maboko. Faki polo na malili ya tanire polo polo batata. Denda. Mama dirigeant to denda ko malili lo. Wow! Denda na hiyo. Tanire polo msu. Tata pasa kusidiga pana TV.
Merci beaucoup. Comme vous le suivez en image, c'est la présence des étudiants qui ont fini le cours d'écriture négro-africaine, communément appelé les Mandombe. Écriture négro-africaine, c'est l'identité pure de l'homme noir. C'est l'unique écriture qui pourrait valoriser l'homme noir. Suivez. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo toye pona milulu ya bopesi nkasa na bayekoli batosi tango bayoki batosi pe basaleli maloba ya nzambe ndenge azali kolobaka yango depuis 2023 et communauté répétition Mandombe ozopesa biso retard
Mususu soki bolingi bozala basava boyekola pe mandombe wana community répétition biso nyonso na fete utoleka ya le 6 juin matoyi na biso eyokaki na yango baoyo bayokaki pe batosi basaleli nde mokolo oyo nde toye mpona bazwa nkasa liboso ya tata Nzambe. Alors programme na biso ezali boye ya liboso libondeli tosenga na papa de la ville soki libondeli esili toza na introduction elandi discours balakisa oyo bayekoli ekoti to efandi nsima nango toza na remise ya fleur pigeon pe meme et puis na suka tokozala na remise de brevet. Sans plus tarder tosengi libondeli na papa de la ville. Beto sangi na nkumba tata ya mwana pe ya mpe vyandongo papa kisolo kele lukelo papa de lunga na kiangani papa de ngenda kontima Nzambi tatu na mosi papa simo kimbangu kiangani mpe vyandongo sadisi matondo pensi tusu betu mepesa nange pamba ve mosi ve mefuana nange ya yangi di kakange samuna kusongila betu nine mutindu betu fana kitu kila bantu pamba vedikanda nyonso bake vuandaka na bisono ya bao mosi betu mpe ngeme kabila betu bisono yina betu fana kitu kila bantu kanele tina kilumbo bobu yai mingi keti tena betu na mintima lemvukila kuzanga betu ya kiminu tangu mekuka bampangi ya betu mendonguka bobu babaka bisinchu ya ndunguno bika ete ngesunga bao bisika nyonso bake kwenda yai bamelonguka ya sikila na bayintu abao ba programu nyonso ya kilumbu wa mvimba betume kukipesa na maboko ange tuadisa betu mutindu kenlemvu pezo lange na nkumbwa tata ya mwana pe ya mpe vyandongo. Amen. Na nkombo tata mwana pe tata Molimo Santu tosangani awa pona remise de brevet ndenge touti oloba yango deux modules toza nango awa graphie koyeba kokoma pe kotanga na kimbangula art. Soki tolobi mwa muke na kimbangula réflexion to makambo ebele eza place wana ye moko Nzambe aza na kati na minoko na biso bakoloba kimbangu la, donc kimbangu en profondeur, kimbangu na mosika eza yango nde esalisa biso mpona kodécortiquer mpona kodéchiffrer mpe mpona kolakisa oyo ebombama ndenge toyebi yango ye moko tata Simo Kimbangu mokundo ya mama bombama mpona kolakisa yango pole nde toza na kimbangula art. Toyebi malamu ete mboka oyo ezangi écriture, peuple oyo ezangi écriture eza peuple non civilisé, bakoki kosala kutu invention te na bolingo ya Nzambe na biso nde ayeli biso écriture po biso pe tokoka kosala lokola bamisusu tozala capable kosala oyo biso yango nde azali kosenga na biso nyonso toyekola yango moto moyindo nyonso et en particulier kimbangiste
Nzambe avance la likambo alakaka nano akomiseli biso yango neti répétition toyekola ya yebitina yango nde toye mpona baoyo bakomiti na suka tokosenga na tata mokonzi abule okanisela mwana na yo moko tozalaki na ye bakomi na suka fale aza na biso elongo azwa brevet me molimo na ye boyambaki yango tokosenga okanisela ye papa yango sans plus tarder tokoleka na lecture ya discours. Lingomba ya nkolo Yesu Kristo awa na se na motindami na ye ya sikisiki papa Simon Kimbangu. Etongami na nkamba le 6 avril 1921. Na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu. Tosangani awa ba groupe mibale. Baye koli graphie 60e promotion. Pe baye koli Kimbangu la 39e promotion. Toye liboso na bino mpona milulu ya remise de brevet. Tata Simon Kimbangu Kiangani, mokonzi abule mpe mokonzi ya Lingomba, roi des nombres père et impère, maître des pays en profondeur. Tozongiseli bino matondi na bolingo oyo bolakisi kati na biso. Bobundeli biso bitumba ya ndenge na ndenge. Wuta mokolo ya liboso oyo tobandaki koyekola kino lelo tika ete bokumisama tata na boyei na bino ya liboso na kombo ya papa Diangenda Kuntima Joseph bolobaka ete mokanda na bino ezali moko soki bopesi yango na moto ekofongola boyebi na ye nyonso akoyeba na maye mazali na se ya mai papa makomi ya mandombe oyo touti koyekola euti epai na bino banzambe na biso na ntina ya kozongisa bayindo na esika na biso ya liboso na yango toye epai na bino mpona kozwa elembo ya bolakisi ete toyekoli makomi ya mandombe bopesa biso ngolu na bino mpo ete ebota mbuma malamu mpona lokumu na bino mpe tombama ya loposo loyindo bofongolela biso makomi oyo mpona makomi oyo tososoli mpe toyebi nanu te kati na badomaine nyonso na muke oyo toyekoli nde bino moko bopesa biso bofongolela biso mpo ete sango na bino etambola omokili mobimba. Tata Simon Kimbangu Kiangani, biso bana na bino ya 60e mpe 39e promotion totondisami na esengo na bomoni ba evenema minene oyo esalemi
na boyekoli na biso ndakisa 1 kobanda na date ya le 6 avril 1921 kino le 6 avril 2026 lingomba ekokisi mibunkama na mitano. 2 le 6 avril 2026 mokonzi ya mboka Papa Félix Tshisekedi Tshilombo ayei kotombola lokumu ya nkamba ekomi ville sainte eyebani na luyalu ya Congo pe na mokili mobimba. Papa wuta mokolo mwa misat le 6 avril 1491 oyo mindele bapesaka roi Zingankuru libatisi na 10h nde ebandeli ya bowumbu na biso bayindo oyo tobungisaka nyonso kino mokolo mwa misat le 6 avril 1921 na 10h nde boyaki kosikola mpe kobimisa biso na libulu. Nzoka nde peuple sans écriture est un peuple non civilisé et sans valeur. Na nzela ya mwana na bino Papa David Wabela Diopai, l'inspiré de l'écriture, nde opesi biso makomi ya Mandombe tika molimo na ye mopema na kimia. Tozongisi lisusu matondi na directeur général Papa Dinando Manuel mpe Papa directeur national Papa Luneko Kiambi Sims mpe na bakwamazai misusu banso bapesameli mokumba ya kopanza sango na bino omokili mobimba. Papa Simoki Mbangu Kiangani mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba na maso oyo toyekoli soki ya mabe bolimbisa biso soki moko to mibale oyo esepelisi bino bino moko bobongisela biso. Que vive l'église kimbangiste, que vive Mandombe, Mandombe oye, Mandombe oye, Mandombe oye. Papa Simoki Mbangu Kiangani oye, Papa Simoki Mbangu Kiangani oye, Papa Simoki Mbangu Kiangani oye. Esalemi Nankamba le 22 juin 2026 kunte ya promotion Papa Yadi Kambu Samson. Vie est approuvé par Papa Luneko Kiambi Sims, directeur national. Merci. Toledimba la moko na remise des fleurs. Fleurs bana na yo bayeko renouveler alliance. Toyepe na pigeon. Pigeon elembo ya kotindama. Tinda biso bisika oyo elingi bino tokokende pona likambo na bino oyo ya Mandombe. Toye maboko pamba te toza pe na meme nyama ya kimia yango tozali kosenga tata mokonzi ya bule pesa biso kimia nzoto ya maladi ekosalaka te kimia nde yango ekopesa biso nzoto makasi mpo tosala. Nde sika toleki na etape na biso ya suka oyo tokopesa nkasa to ba brevet chargé de l'enseignement na Papa Daf baleka liboso pona remise de brevet. Ah.
Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Tokomi na tango ya kotanga ba oyo bazwi. Tozana deux modules. Tozana graphie naki mbangula. Effectif ya les deux modules eza 11 nde bazwi. Ba onyoso bazana biso awa. Malheureusement na kimbangula de 3 personnes bayete. Alors tozo bandana graphie. Tobengi Mama Langa Nzuzi. Tobengi Papa Chitembula Vungu. Tobengi Papa Loswa Kolokota. Tobengi Papa Mvwama Ekbaka Nangana Ndo Manuel. Tobengi Papa Chiondo Katwa. Promotion. Tobengi Papa Yadi Samson. Tobengi Mama Nseya Mutala. Toleki na deuxième module Kimbangula. Tobengi Mama Bakambana Mangoyu. Voilà. Tobengi Papa Kinkendo Lubula. Misato batikali bayete tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu to sengi maloba epai ya Nzambe na biso. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. To moni bande kuna biso ndenge bauti koyekola écriture oya mandombe koloba ete elonga ya tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu na malembe tozali kokende po ete tokombana esika wana toza komona ndenge bandeko na biso bala kosala pa dire liseki
mais tozali kokende eza boye te toyambaka bapaya mingi bapaya oyo tokoyambaka bandeko na biso ya Israel likolo eleki toyambaki ndeko na biso israélien akomaki mokolo makasi kasi azalaki na esengo ndenge ayaki konyata nouvelle Jérusalem esengo wana oyo azalaki na yango asengaka soki akoki kolata bone oyo balataka topesaka ye nzela mpe ayeki lobe ete antuka nazali très sûr awa nanyati mabele oyo nakoti mpe libela na nouvelle Jérusalem nakobima lisusu te ye ayaki na ntina na bilanga ndenge toza kosala si ntango mpe azongi awubilaki te akufaki na ye donc koloba ete ndenge alobaki ke nyati aye libela akotaki mpe akotaki te azali awa malgré nabosani nkombo na ye me likambo moko ye alobaki makambo na bango nyonso baisraélien soki amoni likambo akotala na bible na bango oyo ekomama na écriture na bango oyo ya hébreu mpono nini papa elepe opesa micro donc likambo nyonso po andimela yango fo atala na bible na bango oyo bakoma na hébreu ayebi na ye français ayebi na ye anglais babible anglais ya français ezali kasi fo atala kaka na bible na bango oyo bakome na ebele oyo e papa elepe na komona tata mwana tata molio mosantu papa bana Israël ntango bango bazobima eloko ya liboso mpe nzambe achange calendrier na bango alobi bozobanda sanza oyo ya mine epai na baégyptien epai na bino ekomi ya yambo. Deuxième changement aussi ntango bango baza kokende makambo na bango nyonso tu ya bonkoko na bango makambo na bango nyonso ya nzambe na bango bazalaki kokoma yango na écriture oyo ya bango moko hébreu parce que pour garder authenticité na bango bonkoko na bango ezali alliance na bango na tata nzambe elikambo wana balingaki batia na écriture oyo nzambe apesaki na bango mpona kogarde authenticité na bango bonkoko na bango ezala na bainterprétation te ezala exactement oyo nzambe apesaki na bango yango wana ezalaka fierté na bango te bazokende te ntango ekomaki na baestras na banani tout ça alors bakamataki baescribe ya minene lokwa baestras banani bazalaki toujours kokamata makambo nzambe alobaki na bango conserver yango na authenticité na yango na écriture oyo ya bango bahébreu yango wana papa makambo authenticité ezalaka likambo nga kosakana na yango te même ye moko tata Kimbangu ntango ye abani mosala na ye azalaki na basekrétaire na ye oyo makambo oyo nyonso tu ye azalaki koloba kokanisa esengelaki basekrétaire na ye moko bakoma yango mpona kogarde authenticité na bango ta alobaki boya non exactement oyo nga nalobaki nga mpe nga nasalaki yango wana mpe la plupart ya bamanuscrit wana mama Mwilo akamataki yango abomaki yango atransmettre yango eza epai na bino nde makambo wana ezali authentique mandombe mpo ete
ezala conservé na kati ya bokoko na kati authenticité na yango et ezala altéré te, c'est-à-dire ezala na interprétation te yango wana nde ezalaka même na boye baza kotanga babible okomona po okoma na authenticité même atokei na latin même atokei na grec même atokei na romain mais il faut authenticité na bango parce que kuna nde ezali na bango na kombo tata mwana tata Molimo Santu. Merci papa pasteur wiko fanda na yango ezalaki na biso na papa Mfuma Mbanza papa Dialungana mukanda nyonso ekoya ezala na anglais ezala na portugais ezala na français ata kutu eza na lingala mais faut traduire yango na Kikongo soki botraduire yango na Kikongo kuna nde akopesa bino eyano nde bozongisila réponse boye. Lakisa oza kosenga eloko pa ya moto pesa ngai soki okoki soki okopesa ngai eza baphrase mibale pesa ngai donc c'est l'obligation soki ekokani donc oza koflate eloko si ya la possibilité eza boye te oyo soki osengi so ekokaki kopesa nga vo bulendakana na Kikongo vo bulendakana yango papa donazwa na ye vo bulendakana atango wana ozwi facile mais toi c'est donc on a commis donc obligation eza ya yote mais pesa ya yote yangana ozoba pesa siko oyo eza nango wana acheli yango motema akopesa yote soki ekokani kopesa nga boye ayi atazanga nango mposa akoyebisuka boye bo yango kana aza nango kasitokabola eza boye te donc yango mpe na mandombe na matango wana toza koyekola mandombe wana nde kopermettre korépondre epai ya moto ou bien kosala epai ya moto donc Nzambe asalisa na ntango tozali koyekola yekoli yango ezala tozwi babrevet mais répétition na ntango wana po ndenge toza koyekola soki torepete te ale kobunga nango mais ntango torepete ntango nyonso ale eza kozongela biso na répétition wana mpe oya komona ke toya kodécouvrir makambo mingi oyo toyebaki te tokoya koyeba yango topesi bino félicitation tozozwila yango mayele na nzela ya tata Simon Kimbangu lelo na papa Simon Kimbangu kiangani tikete Nzambe asadisa po ete bilaka na ye ekoka kokokana tosilisi bokombo tata mwana tata Molimo Santu amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu tobongisa maboko totonda maloba ya motuya oyo toyoki pa Nzambe na biso na kombo misato abuli na kombo tata ya mwana Molimo Santu tosengi libondele baba tusamba munazola kwange yese ekwa mwana tata mwanda wavelela fumo tufukamane vutola funda de matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malikuanga kutuvangilanga muna ntangu za ontono matuvutulila matondo beno nikutubandili tuludili muna fuko wa mvimba muna zola nkenda zentu zilakila muntemu wao tutambulila wangili tukili muna nkanu tatanzamba wavao kunitunkuta muna mwini wa mvimba
Salikene pikan tungulu kimo tungulu tuenena. Tutalombela mwansono. Kolo tutakuna kunilu yimisa kadivo biyimi nisitavanga bona busundidi. Tangu ifweni mpasito kota unabisala bina tuwate. Tumwini mpe bana beno bana huba longokele masono mamandombe. Iluzoro mulombe la tona mnantangu za onsono. Bika vola nungu nina kuna kusinini. Mpasivo mana malasila mnabeto malungana. Kalutadi masumu metoko. Nza bona bitadiati la beno luzei. Luzoro luenu kakatuta lomba mnantangu za onsono. Ichuta lombe la kani muna mosi vonzolo na kuikinu na betatu bandongo. La kutuana luhuvamu luhatusani na kuntia ntangu. Kadivo tutadi di buna bututadiati la bito bandu. Muna nsiza mputu za nikuka. Mwafriki da kampe muna mwanikuka. Bututadi di kunsieto ku RDC ya onsono ya nikuka yenena. Tala matamoneka kuna este. Maana maonso na moko meno kakatutatula. Bika vo ntengo la menga wakatuka. Bimbevu bia manisa. Maketo manza pasifuta tambula luhuva mungu ntangu. Lumbu kia unu kia tutanina. Munazola kwa ngese mwanda wavelela. Amen. Tuende nukiambote. Voilà, biso nyonso touti kolanda bandeko na biso ya écriture négro-africaine oyo tolobaka écriture mandombe tolandi 68e promotion oyo bauti koyekola kimbangula na 39e promotion oyo ezali bongo graphie biso nyonso tolandi yuta introduction ya professeur ya Kwamazai ya koyebisa biso ke peuple oyo ezali na écriture te azali peuple ya kokufa azali peuple ya kokufa pamba te écriture ezali likambo ya sekele écriture donc biso baena totangi te opportunité yango oyo tokende koyekola tokende koyekola graphie kimbangula nyonso wana tokoyebela yango kuna soki oza na posa ya kokutana na bango bazali précisément na nsima ya temple kuna nde okomona bango esika kelasi ekozala esika kelasi ezalelaka mpe makambo nyonso ya koyekola kuna nde okozwango na direction bakoyebisa biso nini ezalaka nini esengaka po okoma élève na koyekola écriture négro-africaine yango ko esalaka nango kaka 3 mois 3 mois kaka eza mpe na ba heure de eza mpe na ba heure ya kotanga journée mpe okei na yo mosala na yo okeka na heure ya kotanga wa donc kozwa raison te ngonga yango yo kana ndombe esengo ezali na libota baza na nzambe na bango mutu mwindu tata Simoni Kimbangu Kiangani dernière chance ya l'homme noir wana faki sepela na yo lelo eza mokolo na biso
Merci. C'est bon? Le monde parle de la crise mondiale. Pendant ce temps, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la destinée tant matérielle la destinée plutôt tant matérielle que spirituelle de tout un peuple et de l'humanité s'efforge. C'est sur cette note que nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde et merci à toute l'équipe technique. Merci et on se retrouve très prochainement avec le même sourire et même plaisir. balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa